Zongisu na lupango nde tolobaki eza na projet ya trop ya deux niveaux total à voisin en face. Voilà donc eza hôtel eza en face ya lupango o na ngambu ya moi rivière o eza wana rivière Kalamu. Donc yango wana en face bomona nde tongami eza musika tena Macadam. Donc lupango yango yo eza na projet ya R+2. Donc o eza na kati. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le... Awa tozana Kalamu, na Kalamu donc en face à Matongé et Bandeli à quartier Kauka. Toza la 6e parcelle na Macadam, lupango eza 11 mètres. Na ndenge ya balabala et puis non aza 11 mètres point 40 na ndenge ya balabala liboso boinde tozomona kokota na ye aza 11 mètres juste. Donc wana awa tozota la distance kolonga place lupango ezali na Prince Victoire donc place mitu kezo le kawana nde eza Prince Victoire donc outi Bible Play outi Victoire ozokende en face kuna eza école de navigation donc eza 4e ou 5e parcelle na Macadam. Donc awa tozongisu na lupango nde tolobaki eza na projet ya trop ya deux niveaux total à voisin en face. Voilà donc eza hôtel eza en face ya lupango o na ngambu ya moi rivière o eza wana rivière Kalamu. Donc yango wana en face bomona nde tongami eza musika tena Macadam. Donc lupango yango yo eza na projet ya R+2. Donc eza na kati asalaki déjà fondation na ye pour na R+3 mais ye a raisonné ko tonga R+2 bomoni ba mur eza esika ba colonne nyonso yango yo akomaki déjà na niveau ya ko couler. Donc awa etikala ka bacha ba poutre po ba couler. Donc to na commune ya Kalamu donc na séparation ya mai ya Kalamu wana o na ngambo kuna passe bomona ki hotel wana eza Matongé na ngambo boye eza Bandeli ya Kauka donc eza 4e ou 5e parcelle na Prince Victoire dans la avenue Victoire bache yango 90 000 donc eza 90 000 donc pour ba oba vous intéressé à tout mon fondation ndenge ezali bomoni fondation eza ya dans ya makasi ya dans ya libanga après bache poutre de soutènement ba mati likolo $90 000 onyos akozala intéressé à bengi bisoto solo la 125 mètres carrés 90 000.